Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesa na kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokotalisa bino hypocrisie to lokuta ya ba soi-disant ba politiciens congolais oyo ba bengi surtout ba opposants oyo biso to bengi bango batente au Congo ndenge nini lokuta na bango ezali kosala ete peuple a se retrouver te peuple azala toujours bloqué sika moko pe peuple ayeba ndenge nini akoki ko avancer na makambo te. Bandeko babolingo tolobaka yango tango nyonso tuna équipe ya Radio Zumel 1000 tolobaka boye biso ba congolais oyo babenga ba ex-zaïrois tozali bato moko ebongi tozala na expérience mingi ya makasi po ete na kokosama oyo tokosama tokoki kondima te ke moto moko akoki kobima kaka dans le vide boye po abanda koya kobetela biso bamasolo oyo biso tobengaka bandoto ya baba ke bandeko bovote ngai po soki bovote ngai ngai na kosala ete po ete bino bakongole bobanda kolia 3 fois par jour ngai na kosala tout po ete bino bakongole bana na bino babanda kokende kelasi bafutaka minerval te ngai na kosala ete po ete courant ekoma na partout na kati ya Congo mobimba ba promesse ndenge na ndenge
me ntango bozali kotala moto yango parcours na ye boyoki na mawa. Ntango bozali kotala moto yango na parcours politique na ye na minute oyo ndenge azali kosala, azali kolekela na nsima ya banani, nsima ya baaméricain. Me ntango bozali komona deja moto aza koleka na nzela ya politique ne nsima ya baaméricain, ndeko yo kanisi mutu ya bongo akoya koyebisa oke aye po ete alingi abongisa Congo, alingi Congo ezala malamu, alingi ete bato babanda kolia 3 fois par jour, alingi ete makambo ezala nyonso tu malamu, bamisala ekoma na Congo. Bino bondimi moto ya bongo akomemela bino eloko ya malamu. Bakongole bomikosa te bolamuka na pongi. Moto oyo azali koya na kombo ya baaméricain, oyo baaméricain baza na nsima na ye, jamais akoya kosala pona intérêt ya peuple. Toza na exemple ebele oyo kuta ezali exemple ya nsima ndako te oyo ya kobomba na masolo ya samesa te, masolo ya polele. Soki tozwi mboka lokola Irak, boyebi bino moko ndenge nini avant Saddam Hussein na kweya ba promesse nini ba américain ba pesaka na ba irakien te. Ah, soki Saddam Hussein akei bokozala bien, bokokoma boye, bokokoma boye, bokokoma boye, Irak ekokoma un petit paradis. Mais lelo tosuki wapi? Ba américain oyo bakendaka kosala guerre na Irak, bakei nanu bazwi ba intérêt na bango, bayibi ba pétrole, le reste etali bango te. Ba irakien bo débrouiller bino moko ndenge bokoki ko se débrouiller. Mais botala lelo ndenge Irak etikali. Botala ndenge lelo Irak etikali bandeko, ba irakien kutu bakomi ko regretter même Saddam Hussein. Wana ozomona ba promesse ya ba mensonge. Toye ko kende lisusu na mboka lokola Libye. Tala ndenge ba pesaki ba promesse ke soki Kadhafi akei, peuple akozala na liberté, makambo nyonso kozala bien, makambo nyonso boye, makambo nyonso boye. Mais tala tango babomi Kadhafi, bomoni ndenge batiki Libye, bomoni ndenge Libye etikali, pona kolakisa ete ndeko, mboka na yo moko kozala kaka na susi na yango ke bamindele oyo bayaka balobaka ete non, soki bosali boye, biso tokosalela bino boye, bapesaka nde bato bapesaka bango ba promesse ba miette. Bango bakoya basasi. Bino ba miette botikelaki bino tangu peuple akomi kolela, mais bopesaki biso ba promesse bolobaki boye. Ale bambongo ngo pe ya malonga te obokozala nango, bokomi siko kondongwa na bino na ba peuple. Voilà la vérité. Ndeko moto kosa biso te. Soko moni Congolais nyonso tu na minute oyo toza koloba yango ezala epai ya ba opposant. Congolais nyonso tu oyo aza koya na kombo ya ba américain na monoko, Congo ekobonga te, tokozala kaka batu ya pasi na pasi. Tozali koloba yango lisusu ba peuple congolais bofungola batoi. Congolais nyonso soi-disant opposant congolais oyo azali koya na kombo ya ba américain na monoko, bokanisa te ke bakopromettre biso paradis na mboka na biso. Tokozala kaka batu ya pasi na pasi, tokozala kaka batu ya konyokwama po ete ba américain bango moko baza na makambo ebele na mboka na bango oyo nanu il faut ba trouver solution. Yo kanisi américain na mboka na yazana na ba problème, aya kopesa yo congolais solution, alongwa kaka na mboka na ye na Amerika ya kopesa solution. Bandeko bomitunaka peti depuis to bandana ba américain na tangu ya Mobutu, eloko nini penza ba américain basi batonga na mboka na biso o etikala souvenir au peuple alaka soka talibo alobi ah te ba américain penza basala penza makambo ya mingi rien. Bango basala kaka wana pona ko sala ba ingérence na makambo ya mboka ya bato. Mais soko tali ba œuvre ya kitoko basali na kati na ba mboka ya bato wana eloko ezate. Toke na Irak, catastrophe na catastrophe. Toye na Libye, catastrophe na catastrophe. Tala balingi bakotisa lisusu mobulu na kati na Syrie, botala ndenge babandi deja Syrie deja ndenge bandi kobeba. Wana nyonso tu banani ba américain. Mais ba peuple tozala mayele. Tala komona meme ba Congolais baza na États-Unis. O nga na benga ka bango ba cerveau ya bana ndeke, bolimbisa me naza koloba na benga ka bango ba cerveau ya bana ndeke. Surtout batu lokola o baza ko benga soki soi-disant professeur de baba. Cerveau ya mwana ndeke. Ndeko
okomona aza kosalela bato badémonstration ya baaméricain boye mais soki otali na États-Unis pays ya liboso oyo baza koboma banoir lokola banyama, police aza koboma banoir lokola banyama, et puis police yango aza koboma bato mwindu, okomona soki ake na tribunal baakite ye. Nde okomona bakongolais baza na États-Unis bakoya koyebisa biso ke baaméricain bo ya nini? Yo kanisi américain akoya kotala intérêt na yo congolais tant que ye moko na mboka na ye solution ya makambo ya malongeli eza komonana te. Bandeko o nyonso tu baza kokanisa ete baaméricain bakopromettre biso paradis na kati ya Congo, bozo rêve tokozala kaka bato ya pasi. Avant tondima bango tomona nanu paradis na mboka lokola Irak, esika bakendeki bayebisaki bango ke soki Saddam Hussein alongwe bokomona paradis. Tomona nanu paradis kuna ebanda. Toye lisusu na Libye, tomona nanu paradis na Libye. Po balobaki soki nani Kadhafi akei tokomona paradis. Tomona paradis na Libye. Wana nde siko biso tokondimela bango ke non bato baza bato parole. Basalela biso eloko te na Congo. Kaka makambu minoko mile koloba bandeko. Baza koganga kaka ba election fezala na délai moko oyo ndenge tangamaki. Mais boza koganga. Ba yebisi bino ete election na Congo zosenga soki 1 milliard combien. Bomoni ndenge ba bloquer. Mbongo ya election ya pamba baza ko bloquer po ba pesa ngo. E bongo siko mbongo ya ko pesa pona ba million ya bato toza na kati ya Congo tango bakoloba ete mboka ekonomia ya mboka itambola. Yo kanisi Amerika kozwa peza fond ya makasi acha na babanki na biso po aloba ete pona intérêt ya peuple congolais. Bomonaka musika ba opposant congolais nyonso tu na bato baza ko traiter na bango ba américain baza ba aventurier. Mais bandeko boyi bakaite toza ko yipsa bino loko moko. Ba aventure nyonso tu ba opposant congolais baza ko sala. Na bikoma komo nyonso boza ko mona baza ko koma ete non kala mingi te ba américain ba lobi Joseph Kabila ko kende. Bandeko bomatako bokita siko na minito na kati ya Congo. Eza lisusu ba américain ba lobi te e kominde prophétie ya papa Simon Kimbangu nde muteza ko sala. Esika nyonso ba américain ba kolinga ba sala plan na bango po ba ya ko sala likambo mabe na Congo. Ba ko banda ko mona kaka milinga na milinga ebale muzindo bakobanda komona eloko te o ndenge bagangaka awulu wala likoyela yo koyeba te ndenge pe toza koloba ete na minito ba américain ekomi na système awulu wala likoyela bango na kati ya Congo bakoyeba te po ete baplan o bango babande kosala kala siko ekomi na système soki baza na baplan ya mabe baye na Congo po balingaka kosala yango bakobanda komona Congo ekomi ebale. Bako banda ko kutana na ba miracle ya papa Simon Kimbangu bandeko. Mateya o toza ko teya boye bakaete mingi baza ko zwa yango liseki mais bako banda ko mona siko miracle. Na minito ndenge za na ba américain na kati ya Congo baza ko mona lisusu pole te ndenge baza ko mona avant na tango Mobutu. Siko baza ko mona mulili pe milinga na milinga. Terrain nyonso tu baza ko mona yango eboki bale. Mais ekozala kaka na système ke o nyonso kobanda kolika na kati ya Congo pona ba américain ekozala lokola 6 mabaluka 9 bakobanda komona makambu na bango pe eloko moko ya malonga ekosala mate po nini ekomi ta oyo peuple congolais ako réjouir na mboka na ye peuple congolais akozwa solution na mboka na ye mais o nyonso bato bazali koloba pembeni o ba américain balobi o bato bo balobi wana nyonso tu pamba eloko moko ekosala mate pe toza koyebisa bino kaka ba opposant oyo ndenge boza komona na bato na bango oyo makambo baza kosala bakotelengana o ndenge oyokaka ete ebale mozindo bakokutana na yango o ndenge oyokaka ete ndenge ezali wana baaméricain na minute oyo nyonso tu mpona bango na kati ya Kongo ekomi mulili ndeko na banzi ete esika ozali ntango mosusu kondima te mais toza kotanga mikolo bokomona o nyonso ezali baplan na bango baza kosala mpona Congo ekosimba te ata botangeli biso o batata wana nde mutu bapesaki Mobutu pouvoir bango baza bamilliardaire boye ekosimba te bakobanda kaka kobeta motoba bokomona kaka ndenge nini nzambe akobanda kobinisa bango nzambe akobanda kosala bango mpenza ezalazala bango moko mpe ndenge na minito bayebi
pe makamsu basi bamekaki yango deja bakoki te pe baza kokamwa me bino nde bozaki diba boza koyeba te yango wana yambo te tokota na kati na masolo yango malamu na kosengana na papa Butamba kuna na régie betela biso na mwa loyembo ebongo na nsima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel
Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili kobetela biso bandeko ba bolingo tozali kokoba na kati na masolo na biso masolo oyo tokolobela lelo ndenge nini biso ba congolais tozali kosala attention te et surtout na makambo oyo ba comédien to ba Tintin au Congo to ba aventurier ya ba soi-disant ba opposant congolais ba politicien ya Congo ba makambo bazali kosala bazali komema kaka mboka na biso na kati na ruine sans que tomiyeba bandeko ba bolingo oyebi na kati na mboka na biso ba peuple congolais jusqu'à présent bazali ko comprendre que Nzambe tango apesi Congo un président jeune et bongaki malamu ba jeune bolamuka siko boloba lokola Nzambe aye kotiela biso président moko o azali jeune et bongi malamu biso ba jeune ope batu ya mayele oyo totanga oyo tosali ba kelasi et bongi malamu biso moko siko to faire fonctionner ba cerveau na biso pona to luka to kota na misala na kati na nzela elongo na président de la république po ete toyeba ndenge nini ya kotambusa mboka mais mingi bazali koyeba te soki lelo bozali komona président Joseph Kabila azali kolinga ko faire marcher mboka na ndenge ya malamu mais bato mosusu baza kotia bakal mais soki bolandi bato baza kotia bakal wana bolandeli bokomona ezali kaka batata oyo na bato oyo baservaki na tango ya deuxième république bango nde mutu bazali koya mpona olinga kobebisa bamakambo po ete esprit na bango oyo ya kobebisa makambo eza korenie kaka kati na bango balingi mboke marché te esika nyonso bakomona ete peuple atie mwa libanga po ete makambo marché bango bakokota na sese mpona kokende koyokana na bamindele oyo balingaka mboka na biso ebonga te mpona koya kobetela bato ba discours ya lokuta bandeko moto moko te akoya kokosa bino ke
no ngai na bongisa Congo ngai nde nazali na clé magique oyo ke ndenge na simbi yango ke soki nasali kaka boka Congo ebongi lokuta bandeko po ete meme Mobutu ye moko alobaka yango atalisaka bino deja lokuta ya soi-disant opposant bato balukaka bokonzi bayaka na promesse ya kitoko mais promesse wana ebotaka nango mbuma te ndeko tofungola sikoyo mayele biso bakongole tovandi na diaspora ezala oyo baza na Congo tomekana ni kosala analyse. Comment expliquer mutu yango koyebisa bino ke no baaméricain baza na nsima na nga baza kosuka ngai soki nga nazwi pouvoir Congo ekobonga mais ntango tozali kotala bamakambo yango na kati ya Amerike ndenge eza kotambola ndenge nini baaméricain baza kotepa na moi ya lelo na oyo etali bongo politike ya mboka na bango ndenge nini baaméricain baza komela pema nani yango andimaka ke Amerike un jour akokota nyongo epai ya bachinois tant que baaméricain baza na nyongo epai ya bachinois yokanisi Amerike akopense nanu ke aya nanu kopesa solution na Congo akopense nanu te ke ndenge nini nakoki kosala po ete nyongo oyo biso toza nango epai ya bachinois esila aya kopense po ete aya kobongisela yo Congo. Est-ce que tozo raisonner baaméricain baza koyebisa biso ke balingi vraie démocratie na kati ya Congo? Oui, tondimi vraie démocratie, mais botala nanu epai na bango moko na États-Unis policier baza koboma noir lokola chasseur na kati ya zamba baza koboma soki bantaba soki bamboloko soki pe nini. Et puis policier nyonso to wana baza kokende na tribunal baza koakite bango wana nde démocratie. Avant nanu ibabelela baloba likambo ya démocratie baya kotiela biso ONG ya démocratie kuna na Congo ligue ya droit de l'homme il fallait nanu batia yango na États-Unis. Bino bokanisi ndenge baaméricain baza koboma noir basoldat baza koboma noir soki ezalaki na Congo bolingaki bomona ligue ya droit de l'homme wa baaméricain eza kuna ndenge nini balingaki batombola mongongo mais pas na bango moko bazoloba rien. Soki kutu ngai nazalaki président ya Congo nalingaki nazwa ligue ya droit de l'homme wana nakangi yango nalobi na bobanda nanu kosala démocratie kuna na États-Unis po ete kuna bozomela mpe démocratie ya mboka na bino eza komarche malamu te ezali mawa. Mais baza koloba te balingi instaurer démocratie na kati ya Congo. Quelle démocratie? Etant que bino moko na mboka na bino na États-Unis boza komela nanu mpe na masolo ya démocratie te bokosaki biso bambula ebele ntour oyo biso peuple congolais tokokosama lisusu te toyebi mpe comprendre bien yango na tozoloba ete na minute oyo bato mingi bazaki diba baza koyeba te mupepe ya maloba ya Papa Simon Kimbangu oyo alobaka mpo na mboka na biso événement ngo ese bandi me ebele bazaki diba bazo comprendre te. Alors mpo na yango tokokende musika te ebongi malamu tokolakisa bino ndenge nini lokuta ya soi-disant opposant congolais oyo baza kokosa peuple baza kokanisa ete bango nde basimbi fungola oyo ke soki bakotisi kaka tourne yango makambo nyonso echange na Congo. Alors que tango toza kotala banani bazali na nsima ya bato wana kaka baaméricain wapi baaméricain oyo bango moko na minute oyo baza komela pema nyongo ya bachinois ekangami bango baza koyeba te ndenge nini bakosisa banyongo ya bamiliard oyo bakote pa kuna na Chine kaka baaméricain wana oyo baza koloba ete bango nde basimbi clé ya démocratie. Mais botala makambo eza koleka na mboka na bango ndenge nini baza koboma bato lokola bambwa démocratie yango eza komona na kutu te bandeko makambo ezali ebele oyo lelo ebongi malamu biso peuple tofungwama biso peuple tofungola miso po ete bato nyonso baza koya nautaki na Amerike boye baaméricain balobi baza komemela biso kaka malheur eloko ya malonga tokozwa te soki boza koyoka kombo ya baaméricain ezali kombo moko neti ya bamalédiction. Bosala attention peuple congolais tolamuka kasi yango te tokota po tolakisa bino baréalité wana nyonso
Mama Rosalie na pesio maloba. Merci Papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo tokosenga penza bofungula matoi po ete bolanda masolo oyo na bokebi penza. Bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko bokanga yango pe botia yango na mitu na bino. Na mboka na biso na minute oyo ndenge bozali komona ba opposant congolais bazali kotepa kosala makelele bazwa oyo balobi soki bamemi bango na likambo bango moko balobaki batiki oyo tolingi lisusu oyo te topesi oyo soki bakei na likambo baye kopesa bamoni ke likambo wana balingi basalela yango te tolingi yango su te kaka boye. Bandeko nakoyebisa bino ya solo boyeba yango ete na minute oyo ndenge toyokaka na Congo balobaka bulu yeke na mboka na biso eza kosalama pona bato oyo ya bamiso dongolo miso oyo balingaka mboka na biso ebonga te bulu yeke ekoteli bango ndenge ezali wana oyo ndenge balobaka ete bato oyo bazalaki na baplan ya mabe po ete basala pona mboka na biso na minute oyo ndenge boyokaka cri moko to bobandaka koyoka cri moko ebandaka kobeta makala na mboka na biso oyo babandaka koloba ete auluwala likoyela yo koyeba te. Bandeko mingi bazali koyeba te na minute oyo force ya baaméricain esi ekiti force oyo bazalaki na yango na tango ya kala eza lisusu bongo te. Baaméricain na minute oyo na masolo ya Congo baza komona milinga na milinga mais congolais ye moko nano comprendre te. Congolais ye moko nano comprendre te. Congolais aza kozwa kaka aza kopesa américain esika ya likolo oyo ndenge toyebelaki or ke na minute oyo ndenge balobaka ebembe ya nyoka esilaka somo te. Donc ezali lokola nyoka sa kufi na ye mais bakotala ye kaka baloba nyoka oyo soki napusani ya koswa or ke eloko eza te. Bandeko boyoka nazali kopesa bino révélation moko mokolo mwa lelo bokanga yango. Bomoni président Joseph Kabila kaka ndenge boza komona wana baplan nyonso to eza kosalama bascenario oyo ya molili nyonso baza kosala po ete babakola ye. Bandeko ebele bakobima mitoki ebele bakobete mikinza ebele bakokoma bilobela mais toza koyebisa bino Joseph Kabila tana ye ya kolongwa na bokonzi nano ekoki te. Na banzi ete bamisusu na tango oyo bisika bazali surtout baopposant na bakiti na bango esika bavandi nayebi ete bamisusu babandi deja kotranspire pe bamisusu bakomi kobimisa mikinza mipepe oyo makambo na koyebisa bino bokanga yango. Joseph Kabila ndenge azali wana bino bato boza koganga 2016 mais naza kopesa bino vraie révélation tana ye ya kolongwa na bokonzi nano ekoki te. Ata basénateur américain boza kokomela bato na bainternet oyo balobi Joseph Kabila respecte boye. Bandeko ndenge ezali wana ko bulu yeke na bulu yeke oyo ndenge lobaba na kini baza komona minda mupepe na mupepe molili na molili meme baaméricain place bango moko bazali ntango bakotaka na balaboratoire na bango ya mystique boyoka verité naza kobiebisa bino na minute oyo ntango bango moko bakotaka na balaboratoire na bango ya mystique mpo na kotala ndenge nini sikoyo makambo eza kotambola na mokili ndenge nini bango kosala mpo na Congo tango bazali kotala Congo na nini na bango ba mystique ba laboratoire na bango baza komona kuna na Congo mulili na mulili na banzi bato mingi bakoloba ete yango mamo makambo nini azala koloba mais soko yebaka te yebaka ete ba américain ndenge baza wana bazalaka na laboratoire na bango ya masolo mystique oyo bakotaka soki balingi basala likambo ta na mboka moko bakoti batali
batali pona koyeba mboka wana ndenge nini makambo tokosala ndenge nini boye mais epai ya Congo mikolo soki bakoti kaka mulili na mulili bazomona rien ndenge ezalaka ete komona ta mosusu baza koluka Joseph Kabila aza na position nini na balaboratoire na bango ya mystique ntango bakotala boye bazomona ke Joseph Kabila se disparaître mulili na masolo ya Congo na banzi bato mingi baza ko comprendre te bakoloba mais makambo nini mamo aza koloba oko comprendre ngo na sima mokolo ko comprendre ngo na banzi ete ndeko kobenga ngo lobi mama Rosalie olobaki bakobeta mitoba bakoloba bakosala bamakelele bakosala bambangisa mais baza komona Joseph Kabila te na minito esika azali masolo ya Congo baza komona yango lisusu bien te na balaboratoire na bango ndenge babandaki komona avant bino ba opposant oyo boza kokende oyo baaméricain baza kosoutenir biso bani baaméricain wana na minito bango moko na masolo ya Congo na ndenge masolo ya mystique bazomona rien sikoyo bakomi neti koutilize bino bakongolais totala nanu bango na bango bana mboka soki kosala ndenge nini mais bango moko na kati ya vrai masolo ya kati bazomona rien ndenge ezalaki na ntango ya Mobutu ezalaki ete ntango balingi kosala likambo bakokota na laboratoire na bango epesi bango basine na bango ya bamystique epesi bango bon likambo oyo ndenge eza boye kopesa boye mais sikoyo soki kaka bakoti na laboratoire mpona kosolola masolo ya Congo bandeko baza kokamwa baza komona kaka mulili na mulili bandeko oyo naza koyebisa bino bandeko papa Simon Kimbangu aza kosala masolo ya papa Simon Kimbangu to prophétie ya papa Simon Kimbangu ebandi sikoyo ko se réaliser mais ba congolais belé baza ko comprendre te nazongeli lisusu bandeko tango ba américain basalaka ba réunion na bango pona masolo ya monde soki ba komi na parti ya Congo babandi koloba masolo ya Congo tango bakotia bazwi boule na bango boule magique tango bakotia yango babandi kotala pona kolobela makambo ya Congo bandeko na kati ya boule wana bakomona kaka mulili na banzi bato mingi bakoloba ke mama Rosalie azwi liboma te mais ndenge ezali wana naza ko révéler bino babiloko moko boko comprendre te ndenge Jésus alobaki ete merci papa po ete makambo ya malamu o révéler yango na bana mike obombeli yango batu ya mayele ndenge na minito tanga naza koloba batu ya mayele mituna bango bandi kobeta bakoloba mais mama makambo nini akoloba mais nzamba révéler ngai moto oyo nazali lokola moto moko na kati na masolo ya politique na yebani te mais naza ko révéler bino ba makambo ya minene na minito ba américain baza komona Congo mulili alors tozongi sikoyo pona masolo ya ba soi-disant ba opposant congolais na biso to bengaka ba tintin au Congo bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko na Congo tozana ba opposant te tozali nde na bato yo baza koluka ndenge nini bakoki kozwa ba poste po ete bazwa ba mbongo basala ba faire pe batonga ba immeuble eloko baza ko revende yango wana bandeko babolingo oyebi na makambo nyonso eza koleka na Congo meme oyo ba opposant congolais baza kosala nyonso po babongisa pona baluka kaka ko renverser pouvoir ndenge teuti koyebisa bino Nzambe aza kobongola 6 ako komisa yango 9 mais bango baza kidiba bakoyeba te bakosala kaka programme na bango tokosala boye bakokende bo basali bo pour ebeti poto tokosala boye pona likambo pona contre Joseph Kabila bakosala boye pour ebeti poto bazo comprendre te mingi bazo yeba te ke ekomi temps oyo Nzambe nda komi ko agir eza lisusu te ko force ya ba américain o boye ndenge bato baza kokanisa ndeko tika ko reve na pesi bino révélation na minute oyo ba américain bango moko ezali tango bakoti na laboratoire na bango baza kobeta masolo ya Congo soki bazwi boule magique na bango batie yango wana
babandi kotala ndenge ezalaka komona air moko boule magique ngengi ebandi kolakisa mboka wana mpe baaméricain babandi koyeba bamasolo ya mboka na minute oyo ekomi soki bazwi boule na bango wana batie likolo ya mesa babandi kotala mpo na masolo ya kongo komona kaka mbala moko pu mulili na mulili bakomona eloko te baaméricain na minute oyo mitu eza ya kodoka kimpelekese na kimpelekese yango nomoni baza koyeba te babandela wapi basukela wapi mais makambo naza koloba ebele bakokomprendre yango ya après mokolo bokokomprendre bokobenga ngai mama Rosalie po boloba ete mama Rosalie alobaki bamakambo oyo nyonso boza komona bato baza koganga na baaméricain balobi baaméricain basali te eza bamasolo ya ebemba nyoka oyo balobaka ete masolo ya ebemba nyoka esilaka somo te bato wana nde batikali na mitu na bango na masolo ya nyoka oyo ya baaméricain bandaka koswa bato kala me bazoyeba teke na minute oyo nyoka wana aza deja ya kokufa Chine asakangi nyoka yango singa na kingo pe nyoka yango aza deja ya kokufa me ndenge atandami bato mosusu bakotala babieke wana soki bopusani ya koswa nzoka nde nyoka wana asi akufi deja kala alors pona yango tokosenga sikoyo na papa Botamba banda kotiela biso baimage mpo tolakisa bozoba ya bato oyo baza koya na kombo ya Amérique oyo soi-disant baopposant congolais oyo baza kokima mbangu na Amérique oyo biso tobengaka batintin au Congo oyo baza koloba ete bango nde bakosala politique ya Congo bato mobimba banda ti lelo moto moko te aya nanu na projet ya malamu aloba ete Congo soki tozwi yango tokosala bo eloko te tant que baza pe na projet te nde eloko oyo nzambe aza kolakisa biso indirectement ke baza pe baza pe na pouvoir te ya kozwa bokonzi na kati ya Congo po bazali wana kaka bakosala makelele banini ebele bokomona bango bakokende kokota na gouvernement ya Joseph Kabila na ndenge ya banégociation mpo nini baluki bazwi te oyo makambo na koloba bokanga data lelo pe baaméricain oyo bango bakokanisaki baaméricain balobi baaméricain boye bandeko na minito baaméricain baza komona kaka mulili na mulili eloko eyi te zelo me bokokomprendre yango ya après papa Botamba tiela biso baimage mpo totala nanu bozoba ya soi-disant bapoliticien oyo babengi baopposant congolais ndenge nini ezali korenie kati na bango mpe bazali kofaire distraire peuple na biso peuple azali na kati na distraction ya makasi mpo na nini baza koyela bango kaka bamasolo américain alobi américain atalisi américain asali na makambo oyo tokomonela yango mpe avenir te oyo ndenge balobaka bandoto ya baba donc ezali pasi mpe mawa soki totali na Irak ndenge lelo bato wana batiki Irak bairakien lelo bakoma koregrete Saddam Hussein soki totali na Libye ndenge baoccidentaux batiki Libye balibien bakomi koregrete meme Gaddafi na bango ebongo biso tosala erreur mpo lobi toregrete Joseph Kabila te na banzi oyo akoyela biso na bamasolo oyo baaméricain oyo ndenge balobaka ete alakelama mabe mpo ete malere ya mboka na biso tovivre yango mingi na nzela ya bato wana mais na minute oyo ndenge naza koloba na boule na bango magique oyo batalaka bamasolo ya monde ntango baza kotala Congo mulili na mulili baza komona rien oyo ndenge balobaka oleli okolela yo na nani di papa Botamba tiela biso sikoyo baimage tobanda kotala bozoba ya bato babengi soi-disant baopposant congolais baza koloba ete bango nde bakosala mpo na politike ya Congo échanger alors que bango nde baza na kati ya kozanga koyeba baimage s'il vous plaît papa Botamba radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba
Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Ba prophète ya malheur baleki mingi. Lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma bwe. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyen, militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta ndenge na lobaka mikolo miso tango inso na lopoto na lobaka bwe. La jeunesse c'est le Zaïre de demain, la jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kri mboko na maboko na nani na maboko ya jeunesse. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Botiela biso makambo oyo penja botiela biso makambo. Bandeko. Bamaloba nyonso tu oyo bozali koyoka ndenge etikala lokola ba archive oyo tozali kotiela bino ezali na yango kaka biloko oyo nde Nzambe abongisaki po tokosama lisusu te na bato bakoya na nsima po ete na 32 ans tokosamaki tosi tozwi mayele na ndimi te ke moto akoki kokosa biso lisusu. Bandeko, boyoki ndenge nini Mobutu alobaki ke bato nyonso tu bayanga na bapromese o soki bovotenga bato nyonso tu bakufa na famille na yonga na koya kolamusa bango soki bovotenga okozwa mbongo mingi soki boye. Bandeko bato wana bayaka na maloba sukali wana eloko ezalaka te yango no moni ete système oyo ya Joseph Kabila azali na yango aza koloba te kimia me misala eza komonisa nde eloko tolingi yango wana. Bandeko ebele ndenge bazali wana bazali na souci ya peuple te baza na souci te ke po lelo ke baza kosala ba effort nyonso tu po balingi nde peuple azala bien te baza koluka po bango bazwa ba poste na bango bakoma malamu yango na moni topesi groupe wana kombo groupe Minzoto wela moto na moto aza kowelela intérêt na ye ba opposa wana kombo na bango tango bomonaka bango na groupe oyo babimi baza koya koloba po na peuple te tobengi bango groupe Minzoto wela. Donc moto na moto azali kowelela intérêt na ye. Bandeko oyebi bato yoko poto lakisa bino moto azalaka na souci po na peuple ko emonisamaka me tokolakisa bino ke bato bazalaka na souci na bango moko po na nini. Bandeko tellement bazalaki na espoir et que na lingombo basali bako faire partir Joseph Kabila mbangu na bakwenda vutuka oyo basalaki na États-Unis oyo komaki kaka ke ba américain babengi biso tosololi na ba sénateur américain
balobi boye na tango wana boza komona Frank Diongo na États-Unis, Martin Fayulu na États-Unis, baningisi Kinshasa balobi ke ba Américain baza kobenga biso Joseph Kabila kala te, mais bakamwa ndenge si se bongwanela bango nef ko bandimaki te ke Joseph Kabila ti lelo akozala. Po bazalaki kaka na espoir na dekwenda vutuka oyo babetaki na États-Unis, balobi ye esili na ye. Mais Martin Fayulu tellement akamwa ndenge nini Joseph Kabila azaka na pouvoir na ndenge makambo ngeza kokende nani Frank Diongo pardon. Frank Diongo akamwa ndenge nini Joseph Kabila azaka na pouvoir na ndenge makambo ngeza eza kokende. Frank Diongo akokate aye ko bengisa conférence de presse moko boye bandeko. Frank Diongo cerveau na ye e beti boule na makambu nyoso babandeko kanisa ke soki bazui pouvoir alingaki azala premier ministre alingaki azala boye bandeko. Kaka na kati ya réunion na ndenge baza koloba Frank Diongo na ba promesse nyoso bazwa Joseph Kabila aza kolongwa te makambu pe eza ko changer te. Frank Diongo mbala moko krake ka cerveau ebeti aleli na miso batu bakanisi balobi Frank Diongo mawaza kolela pona peuple congolais nzoka waya Frank Diongo aza kolela poni ni abeti boule na ba promesse nyonso tu bazwaki ke soki bazwi bokonzi ye moko kokoma premier ministre moko boye bandeko. Frank Diongo tellement amoni kaka makambo wana ezowumela Frank Diongo cerveau beti taya mbala moko Frank Diongo akomi kolela batu balobi mawe aza kolela pona Congo nzoka Frank Diongo aza kolela kanisi ba promesse nyonso bazwa eza ko se réaliser te o ndenge tolobaki te bakomela mai na tonga bakomela yombo papa Botamba tshela biso ba image totala ndenge nini Frank Diongo alelaki pona peuple congolais te alelaki pona mboka na biso Congo te mais alelaki nde ba promesse po ete abandaki déjà kolota akozala na bureau moko climatisé akozala mokonzi mituka ya ekobanda koya kozwa ye akoti na kati ya mutuka na bagarde du corps mais aye komona ete wana nyonso to ezalaki masolo ya ndoto ya baba mupepe na mupepe. Papa Botamba tshela biso ba image totala ndenge nini Frank Diongo après avoir kozwa ba promesse ya mupepe oyo ndenge balobaka ete yo kozala bo soki tozwi pouvoir yo kozala bo evandi na mutu ba promesse wana evandi eza ko se réaliser te esali eboke ebeti kano na kati ya cerveau. Frank Diongo ami leleli bien avant. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoomel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoomel. Avez raison Aïe On n'a pas combattu les maréchals. On n'a pas combattu Mouzet.
Pourquoi tu n'as plus la démocratie? Akule na munoko mboka. Qu'ils sont là les Congo demain. Akule na munoko mboka. Ça me fait très mal. Qu'est-ce que les Congolais ont fait? Vous n'avez pas la démocratie dans le pays. Est-ce que les services de l'État Akule na munoko mboka. Citoyens, militantes, militants, ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge na lobaka mikolo miso pe tango inso. Na lopoto na lobaka boy. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kei mboko oyo na maboko na nani na maboko ya jeunesse. Monte volcan oyo kiyango ya bien keba Maman Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penza botalela biso makambo. Bandeko bino moko bouti koyoka ndenge nini Nzamba itilizaki monoko ya Mobutu po atikela biso maloba ezala lokola testament. Kongo na biso ya lelo ezali Kongo oyo te ekotongama na bato deja basi balekeli mbula. Mobutu alobaki malamu ke ye ndenge azali wana tango abandaki mosala na ye azalaki na suki ya mwindu. Tangu aje pusani akomi na suki ya pembe lobi na kei mboke kozala na maboko ya banani ya bino ba jeunesse. Me botala siko ya ta bino moko tolanda penza realite ya makambu totika hypocrisie. Mobutu alobi ke mboka na maboko na biso ba jeune po ete biso nde jeunesse nde mtokotonga Congo. Me botala penza tolanda penza logique des choses ata bino moko. Botala kaka Frank Diongo basuki ya pembe deja na mutu na mandefu. Wana kuti tozwa koloba kaka basuki ya pembe na mutu na mandefu po ezali ba parti oyo mutu nyonso to akoko mona yango facilement. Ebongo kuna na kati. Tango mosusu nyonso esi eteli pe komi pembe partout. Alors botike la biso ba jeune tozana basuki ya mwindu ko pardon. Pona nini bino ba opposant o mitema mabeboye. Botike la ba opposant bazali ba jeune to ba politicien bazali ba jeune bakamba Congo basuki ezana no mwindu. Frank Diongo pardon papa. Pardon Frank Diongo bozala na motema ya malamu tala ndengo komi kolela wana ezanini ezali nde ponini lokoso ya pouvoir bolingi kaka pouvoir. Frank Diongo Mobutu alobi bien alobi bato bakokamba Congo bakozala na basuki oyo ezana no mwindu yo basuki ya pembe bo eza kutu ba parti toza komona na mutu na mandefu ebongo kuna na kati seke eza penza ya bapembe botikela ba jeune batonga mboka pona nini kimotema mabebo ye boza kolinga kaka babimisaka bino na mpwasa botikela biso Congo totonga Congo na biso boni motema mabebo ye bino boza batu moko boza deja bakoboyi fatigué bosi bosali Frank Diongo yo ndengo zali wana soki bazwi ba kantini mibale ya 50 kilo batondisi penza ba mai balobi otombola yango osalata 100 mètres otambolaka okokoka te po ete osi okei deja na bopaka mais moto oyo azali nano elenge akoki kosala yango. Frank Diongo pardon. Mobutu asi apesi révélation. Mobutu alobi bien ke tangu ya azalaki na suki ya mwindu wana nde azali kosala nzoto makasi.
lelo yo na komi na suki ya pembe lobi na kei. Donc Mobutu alobi bien bato bakotonga Congo bakozala na basuki ya pembe te Frank Diongo. Frank Diongo zala na motema ya bonzambe tikela pe ba jeune oyo baza koya mikolo basisi ba classe bazwa mboka na biso basala mosala ndenge ekoki. Botika kowelela. Botika boye Frank Diongo. Mobutu alobi bato bakotonga Congo bakozala na basuki ya pembe te. Ndenge toza komone pa Frank Diongo mbanga nyoso suki ya pembe. Wala kuti toza koloba kaka po ba parti oyo toza komona boye ebongo soki balobi ke Frank Diongo atikala ndenge penza balobaka Adam na Eve. Na banzi bato bakoganga po ekozala ba pembe moko même mfufu ya manioko ekosa. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Et micro oyo quitte le micro pardon quitte le micro bombelon journée ville mort et micro oyo quitte le micro pardon quitte le micro bombelon journée ville mort Citoyens, militants, ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge na lobaka mikolo miso petango inso. Na lopoto na lobaka boy. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kei mboko na maboko na nani na maboko ya jeunesse. Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penza botalela biso makambo bandeko oyebi soi-disant opposant oyo biso tobengaka batintin au Congo baza kokanisa neti biso bakongolais toza bazoba. Me bandeko soki tolandi penza na ndenge ya logique des choses na likambo bango baza koloba ete bareklame ville morte pona date ya le 16 février. Le 16 oyo biso toyebi ezalaki date moko oyo ba Congolais bazalaki ko réclamer ponini Mobutu afungola conférence nationale po ete bakangaki yango. Mais lelo oyo tala bato oyo bakomi ko senga date ya le 16 ekomi lokola journée ya ville morte.
bakomi kolinga ba récupérer situation mais soki totali malamu tango bato na babandaki kosenga conférence nationale efungwama ezali lokola masolo oyo ezalaki lokola dialogue national. Alors rapport ezali nini na bato bakufaki le 16 février na bato baza koboya ke dialogue ezala ke baza kosenga ete basala manifestation to bakosenga na peuple avanda na bandako mpona date ya le 16 février. Finalement bomoni ndenge baza komanipuler peuple, bomoni ndenge baza komanipuler peuple. Bakanisaki ete biso bapeuple congolais toza kaka bazoba kaka na baje na bango na baaventure na bango. Bandeko sikoyo bango balobi ke le 16 février ville morte, moto akende na mosala te, mwana akende kelasi te, mama ateka na wenze te, makambo ndenge na ndenge. Me likambo ya kokamo mpo mona ete bato oyo bazali kokosa ete balingaka peuple me balingaka peuple te. Kaka bato basengaki ville morte me na baentreprise na bango bayebisi batravailleur na bango baya kosala po ete kuna nde na baentreprise na bango mbongo ekota. Me mama oyo atekisaka mwa fufu na ye mwa Thomson na ye na coin vanda na ndako koteka te. Bomoni ebandeli ya dictature. Papa Botamba, s'il vous plaît, balancez biso ba image oyo ndenge nini bakendeki ko filmer na hotel ya Martin Fayulu. Martin Fayulu aza koloba ete bato bavanda na bandako ville morte me ye moko eloko nini asali na hotel na ye a recommandé na batravailleur na ye baya esika batekisaka mwa secret na kati ya hotel na ye eza ya kofungwama et puis secret aza kotekisa yango na soki 2000 francs. Bandeko 2000 mais mama oyo atekisaka koka na ye to fanta na ye na 500 francs et ayebisi alobi vanda na ndako ye mutu esika aza kotekisa koka to fanta na 2000 francs ayebisi bato na ye baya. Bomoni ndenge nini baza kosakana na bato oyo Mobutu alobi ke wana na lopoto babengaka yango démagogie. Bozo komona ndenge baza kosakana na bato. Botala kaka na ba image bino moko bomona ndenge nini epai ya Martin Fayulu ezalaki ya kofungwama ba chambre ya hotel. Soko lingi kokende kosala ba makambu na yo okay ofuti mbongo na yo koti wana kuna ville morte ezate. Mais soki epai ya ba mama oyo batekisaka mwa biloko mike mpona kodebrouiller kopesa bana mwa ba biloko balia kuna nde bayebisi bango ville morte. Botala ndenge baza kosakana na bato. Yangana loko tozali koyebisa bino kolelo bomoni Frank Diongo abandaki kolela ndeko eza kolela moko o ndenge babengaka yango kolela ya maya misu ya ngando lukuta baza kolela pona nini pour bamoni ete bango bapansaki ke Joseph Kabila kokende na ba événement nyonso to basalaki o balukelaki bakanisaki ete kokende mais bakamwe Joseph Kabila azakaka mais bazoyeba te ke Joseph Kabila avandi na masolo ya prophétie oyo papa Simon Kimbangu atikela biso. Ba oyo bazali kokanisa kolongwa lelo tolobi baza komikosa bandeko oyo ezali ba masolo ya katikaka ndenge na yebisaki bino ba américain na minute oyo bazwaki boule na bango magique balobi totala makambo ya Congo po toyeba nini tokosala bazwi boule wana batie ba évoquer bandeko na kati na ba invocation na bango bandeko. Hey, batala boye mulili na mulili baluki mulili na mulili na minito bandeko masolo ya Congo eza mulili na mulili bandeko oyo bino boza ko espérer ke ba américain ba lobby biso toza sima ba américain bandeko bokonena oyo makambo na yebisi bino bokanga data lelo bokonena ebele bokozala na ba espoir mokomoni ndenge ba combattant bopesa bango ba espoir oyo ba combattant babande kokanisaka bukonzi ya Joseph Kabila kalate ezosila biso tokokita na Congo ndenge mpe bino bokozala boza kozela ba américain basala bokokamwa mpenza bokobete mikinza mpe bokamwe ke
masolo wana ondenge toko yebisa bino eza masolo ya kati oyo penza ke masolo siko prophétie nde mutu ekomi kosala na mboka na biso ba-américain vision ya Congo baza nango lisusu te baperdre de contrôle boule magique na bango epesi molili na molili soko boyi kondima luka mokili na yo ndeko bandeko botala kaka bino moko ndenge nini magasin to hotel ya Martin Fayol eza kosala mais bato oyo baza kotekisa mwa babiloko ya mike mpo basunga bana na bango alobi bavanda na ndako tala ndenge baza kokosa peuple congolais c'est ça oyo ndenge eza kolekisa baza kokosa peuple congolais mais bandeko omoni kaka mikolo ndenge toza kokende nzambe akokotisa mayele ya makasi na kati na bajeune na Congo baopposa oyo bakolanda bango un jour na mabanga bokanga date ya lelo kaka bakongolais baza na kati ya Congo bakolanda baopposant congolais un jour na mabanga bakolinga kosentir bango lisusu te bokomona kaka nzambe ya kosala pe bokomona bamakambo ndenge kozala na Congo bango moko bakokamwa bamisusu bakobanda kobomba kolongola kazanga mpona soki aza kotambola na nzela komi kote ya bajeune alobi te naza nanga politicien te bakobanda kobanga komibenga bapoliticien po ete bapeuple bakobanda kotala bango na lisu moko na balukuta na bango baza nango nzambe akorevele nyonso papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pour na radio Zoumel avez raison aïe Depuis quelque temps, Bakino bazali très attentif na l'action du gouvernement sous impulsion du chef de l'État Joseph Kabila. Cependant, slogan moko ezali ko dominer na minoko ya Bakino umela pona koloba na mokonzi ya mboka aumela par rapport à l'action azali ko sala. Aïs Kabange, donc yende leader azalaka tout ça été aumela. Mais notre chef de l'État le Raïs Raïs Kabange fois oumela batikela eta aumela libela pour asa biso jeunesse to se retrouver na kati mboka talaka ba papa ba kende batikela biso ye aumela. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kei. Mboko na maboko na nani na maboko ya jeunesse. Monte volcan qui yango ya bien Keba continuité na nzamba pambola ayise le président na biso aumela nzambe apambola ye atia mikolo belé na kati ya bomo na ye. Population kakate ataba membre ya majorité présidentielle slogan ezali kaka moko Joseph Kabila aumela.
tolobi Joseph Kabila atikala wana, Joseph Kabila aumela pona a continuer vision naye, a continuer volonté qui a manqué à ce pays. Mariage a posé la population chinoise d'être le barana le poto, et ça a démontrer les sociétés, et ça a ba 1 plus 1 pour nous démontrer que ce que mon chef a ko tambola, ce que mon population a ko landé, message à lycée moko Kabila ou Mela. Monte volcan, qui a moyen bien. Keba. Ezaka soni que eloko lokola stade ya muke ya commune, terrain municipal lokola Barumbu, lokola Matete, qu'un président de la République vient inaugurer ça. Moi passerai muke à likolo pote bana bato bakatisa balabana baye bakolo basloga wana et ali ba corrompu ba traître à la République. Maman Rosalie pardonne papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Oh, Frank Diongo. Depuis quand est commis Sony Soki président de la République azal ko inaugurer biloko ya kitoko ya malamu na mboka. Wana pe commis lisusu Sony Frank Diongo. Eza kutunde Sony po Mobutu alobaki malamu alobi ke soki ye akufi po Mobutu alobaki ete nazalaki liboso na suki ya mwindu tango na bandaki masolo na ngai ya politique. Tala lelo yo na komi na suki ya pembe lobi na kei. Mboka na biso ekokambama na bino ba jeune. Mais tala yo sikoyo bandeko. Mobutu atikaki message ke mboka ife kambama na ba jeune bato bana basuki ya mwindu. Yo siko tala ndenge ozo diembela kaka Frank Diongo bandeko basuki ya pembe bele tala pema na mandefu basuki ya pembe Frank Diongo. Ata yo moko papa okoyoka soni te na malobo Mobutu atikaki. Oyebi ke soki balobi bazoma loba ya Mobutu batia yango koma testament po na Congo. Frank Diongo ozana esika te ozana esika te papa na ngai. Po ndenge ezali wana soki totali malamu soki balobi bazwa maloba ya Mobutu basala yango bakoma yango koma lokola testament po na mboka na biso Congo. Frank Diongo yo na masolo ya Congo po na okoluka bokonzi na kati ya gouvernement zate po Mobutu alobeli batu ya mandefu ya pembe te na basuki ya pembe. Mobutu alobeli ba jeune oyo bakoya bazana nzoto makasi pe suki nanu ya mwindu na mutu bangonde bakokamba mboka. Me yo siko na ba manzevu ya pembe bele boye Frank Diongo. Tela na basuki ya pembe Frank Diongo. Oyo nyonso tutu toza koloba kaka po ezali ba partie du corps oyo emonanaka na miso ya bato. Ebongo soki balobi penza batika yo na ndenge ya Adamu na Eva. Na banzi nzoto na ye kozala décoré en blanc. Wana ifoto loba yango ya solo nzoto na ye kozala décoré en blanc. Po tozomona kaka partie ya mutu. Tomoni suki na mandefu soki balobi ke tikala penza na ndenge ya Adamu na Eva. Donc nzoto na ye ezali penza décoré en blanc, on dirait que bapakoli yango couleur ya pembe. Nzoka nde ezali ke o dépasser penza limite o Mobutu alobelaki ke ye akambaki mboka azalaki na suki ya mwindu. Soki lokola komi na suki ya pembe ya koleka bato pe bakokamba Congo bakozala ba jeune o bazana na suki ya mwindu. Botikela biso pouvoir ko botika ba jeune bakamba mboka papa na ngai Frank Diongo. Landela ta maloba ya Mobutu oyo landela maloba ya Mobutu to tiango lokola testament soki balobi ba tiango lokola testament Frank Diongo na kati ya gérance ya mboka bakotia o pembeni balobi botikela ba jeune bino bovanda na pembeni bozala lokola bato moko ya kopesa kaka conseil mais bo welela ka pouvoir te Frank Diongo. Pardon papa na ngai. Pardon yo za kolela za kolela o boye za koluka pouvoir siko ba jeune o batangi ba classe o bazana na nzoto makasi bavanda kaka boye Frank Diongo
ba jeune wana siko bavanda kaka boye basala eloko te mpo nini yo Frank Diongo olingi ozwa poste ou bien ya premier ministre ou bien poste ya ministre ya finance ou bien boye ebongo ba jeune oyo batangi ba classe oyo Mobutu atikelaki bango maloba ke bango nde bakokamba Kongo ya lobi bazelaka kaka ti Frank Diongo avandi na poste wana te. Frank Diongo tolandela mpe maloba ya Mobutu Mobutu alobi bien ke soki ntango ya kozala te Kongo ekozala na maboko na biso la jeunesse. Botikela biso komponi kowelela boye papa Frank Diongo bandeko tala ndenge mandefu nyonso ekomi pembe suki ekomi pembe bandeko. Soki penza balobi tolandela tobanda kotalela na ndenge o Mobutu alobeli eke biso ba jeune to lobi penza ke tolandela tokomema ngo kaka na esprit ya ndenge ke olingi osala politique bon tozwi maloba Mobutu ekomi lokola testament bakotisi yo na mwa chambre moko boye balongoli yo bilamba batali yo likolo tina se soki oza mwindu donc basuki nyonso mwindu oza na chance mais soki bamoni basuki nyonso tu pembe en tout cas yebela ke na kati ya masolo wana oza te. Mais biso ba jeune na kati ya Kongo naza kosenga ba jeune botelema ta oyo ekomi ta na bino boza na président ya jeune likambo nini boza kokende koluka bato basi babibi basuki ya pembe oyo bakoki kovanda ta na mwa kwe moko boye bapesaka kaka conseil mais baza kowelela kaka pouvoir. Ba jeune botelema eloko na bino batata mibimba baza kolinga koyiba yango ta oyo ezali ta na bino toza na président ya jeune likambo nini boza kokende koluka bato deja okotala na elongi bwelongi ekomi pembe okoko confondre yo lobi ke babwangeli ye fufu bien nini ta oyo eza ta na bino. Mobutu alobi bi alobi ye ntango abandaki azalaki na suki ya mwindu azalaki jeune mais bino bozolinga politike yango ya mikolo bokoluka kaka bato basuki esi ekomi pembe eteli boni boza kotika kaka mboka yango na libabe boye ebu kaka bato wana babande kosala bakwenda vutuka kokende na États-Unis kozonga oyo baaméricain balobi lelo tosuki yo ntango nazoyebisa bino ke baaméricain bazwaki boule magique na bango na bachambre na bango esika bakotaka ya masolo batali Kongo mulili na mulili baza komona eloko te mwindu na mwindu baaméricain na minini to ndenge baza kosimba mitu yango nomoni ba Frank Diongo na ba Martin Fayulu malgré kwenda vutuka oyo basalaki na États-Unis bakanisaki bakozwa solution mais baaméricain bazomona eloko te sur Congo oyo naza koyebisa bino eza vraie vérité. Moto akosa bino te oyo naza koyebisa bino ezali bamasolo mpenza ya solo bamasolo akati baaméricain na masolo ya Congo bazomona kaka mwindu na mwindu eloko eyi te ndenge na ntango Mobutu eyalaki ke soki bazwi bule na bango batali baza komona makambo ya Congo pepele na minute oyo nzambe atie bulu kutu donc masolo nyonso ekomi molili baaméricain bazomona lisusu eloko te oyo tozoyebisa bino ezali vraie version mais boko comprendre yango après. Frank Diongo en tout cas na prophétie oyo Mobutu alobaki te ke bato bakoya kokamba Congo bakozala bato babimi basuki ya pembe te bino boko kozala na pembeni comme baconseiller mais botika bajeune nde bazwa baposte baministre banini bakamba mboka. Papa Simon Kimbangu alobaki ete oyo akoya 4e président kozala jeune ezo kokende kaka na ndenge ya prophétie mais modèle boza kowelela mpe koluka kodiembela nazo comprendre bino te. Frank Diongo tolanda penza logique des choses est-ce que na kati na masolo ndenge Mobutu atikeli penza maloba atikelaki ba jeune maloba Frank Diongo yo oza na kati basuki ya pembe ebele bozomona yango te na mandefu oyo ndenge ekomi ondenge babwakeli yo nani bafufu na mbango ozomona yango te wana kuta eza kaka baparti oyo ebongo soki babibi batika yo mpenza ndenge balobaka Adam na Eve okozala ondire badekore yo mpenza na bacouleur ya pembe or ke ezali nango kaka bapoile nde ekomi pembe mais bozala na esprit moko sportif en tout cas boyeba ndenge nini ya kotikela bajeune mpe masolo po ete basala po ete bino babiloko boza kosala yango te heureusement ke tobombaki bamaloba oyo Mobutu alobaki bajeune bozwa destin na bino na maboko botika bavieux oyo te baza kodistraire bino botia bavieux baza kodistraire bino à côté baza kokosa bino
balingi pe Congo te balingi pe peuple congolais te baza koluka ba intérêt na bango ba jeune botelema tant oyo eza na bino Mobutu asalobaki yango pe papa Simon Kimbangu alobaki ete tokozwa président jeune ye ya saye mais likambo nini bino population boza kolinga kotindela président jeune to basi bakoli bampaka na basuki ya pembe bona mutu po makambo ya mboka ezala kaka ya kala tolingi makambo ya mboka ekoma ya sika bolingi kotindela ye kaka bato mitu esi ekomi pembe banini po makambo ya mboka ezala kaka ya kala toyebi ete bato basi basali mingi bakoki kovanda mpe na pembeni baza kopesa bajeune baconseil mais elingi koloba te babanda kowelela kodiembela na baposte te botika bamasolo wana eza bien te bajeune bolamuka papa botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît na bilan négatif moto alingi mboka aloba umela donc moto akokamba mboka mabe aumela donc ce sont les petits flatteurs citoyens militants ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta ndenge nalobaka mikolo miso mpe ntango inso na lopoto nalobaka boye la jeunesse c'est le Zaïre de demain la jeunesse c'est l'avenir elingi koloba lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kri mboka oyo na maboko na nani na maboko ya jeunesse Monte volcan qui yango ya bien Keba Par une marche à pied, sous les ovations frénétiques de la foule, le président de la République s'est dirigé vers le pont Matete modernisé. Sur place, il a reçu les explications du Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur les travaux à réaliser le long du pont Matete. Toujours à pied, parmi la population en liesse, mobilisée spontanément comme un seul homme, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange poursuit sa marche sur le boulevard Lumumba en s'effrayant par moments le passage à travers les véhicules. Le long du boulevard, les habitants de Matete, des bonhommes, les acrobates et autres sportifs accourent tous pour saluer le passage du chef de l'État. Le président de la République s'arrête sur les lieux qui avaient connu des inondations des pluies diluviennes avant de visiter le pont moderne jeté sur la rivière Ndjili. Le chef de l'État salue la population et prend place à bord de sa Mercedes 4x4. La joie des passants et des quartiers avoisinants était à son comble.
Et Azali, président Congo, bapeple bakolela ozonga. Kabila Azali, président Congo, bapeple bakolela ozonga. Ah papa, ah mama, bataba moni basi ya baba. Ah papa, ah mama. Bataba moni pasi ya baba. Kabila azali président ya Congo, ma peuple bakolela ozonga. Ah papa, ah mama, bakombata bamoni pasi ya baba. Ah papa, ah mama, bakombata bamoni pasi ya baba. Kabila azali président Congo, bapeple bakolela ozonga. Kabila azali président Congo, bapeple bakolela ozonga. Ah papa, ah mama, bataba moni basi ya baba. Ah papa, ah mama, bataba moni pasi ya baba. Bandeko na banzi bouti kolanda bino moko na nyonso to tosili kotalisa bino wana ezali kolakisa ete Joseph Kabila azali elembo ya Nzambe. Oyo nyonso tu batu bazali kosala, oyo nyonso tu bazali koluka ete po ete babwakela ye poso ya bitabe po ete ya glisse ya kweya. Bandeko oyo esimbami na loboko ya Nzambe, moto na mokili akoki kobotola yango te. Kaka ndenge toza koyebisa bino, bino bato bozali kosalaka ba propagande ya ba américain. O ba américain balobi, o ba américain batalisi, o ba américain boye. Ngai lelo mama Rosalie naza koyebisa bino boule magique oyo ya ba américain oyo esika bakendeke kokota na ndaku na bango ya bosoloka, esika bakendeke kotala makambo, bazwaki yango basimbi. Tango batali bakomi na Congo, nyonso tu molili na molili. Epesi bango kipelekese bakoyeba nini basala te. Tango yo, ba américain oyo bino bokanisaki, oyo bino bozali kokanisa ete bango nde bayaka na liloba ya suka, na minito yo mboka na biso baza komona kaka molili na molili. Bozwa mayele bandeko, soki bolingi kolamuka na pongi te, bokosutuka après. Papa Roger na pesi yo maloba.
Merci Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo minute bapesaki na biso esili kokoka na banzi bouti kolanda bandeko bato nyonso bazali kosala batapage oyo bazali kosala ete pona départ ya Joseph Kabila bazali kolekisa ta na bango pour rien bakosala bakoloba bakoganga bakosala nyonso mitoki ekobima bango bakoloba mais eloko moko ekochange te na nyonso tu wana ekozala nde kaka volonté ya nzambe nde moto ekoloba na kati na masolo oyo yango wana tozali koyebisa bino bandeko babolingo botika na bino kolekisa l'air pour rien na baémission bozali kosala oyo baaméricain balobi oyo baaméricain batalisi oyo baaméricain boye kaka ndenge mama Rosalie auti koloba na minute oyo boule magique ya baaméricain eza kopesa bango rien ndenge ezalaka soki basimbi yango na bakoti bareunion na bango ya molili basimbi yango eza kotalisa makambo ya Kongo mbala oyo molili na molili baza koyeba te eloko nini basala yango na bomonaki naza koyebisa bino botala kaka ba Martin Fayulu ba Frank Diongo babeta bakwenda vutuka na États-Unis bapesa bango mpe bapromese oyo bakanisaki ete lelo tolobi Joseph Kabila kokende me bango moko ti ndenge bazalaka na baza kokamwa mpona koloba ete boule magique ya baaméricain oyo bamonelaka bamasolo na bango na misala na masolo na bango na ndenge ya molili eza kopesa rien nzambe abulungisi yango ekomi mwindu na mwindu ndenge kaka touti koloba bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000 merci radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel avez raison aïe Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Charles Nekolo, Mamalantu.
Anyati mokonga koba Dekol Muluba Anyati mokonga koba Anyati mokonga koba Oisoma Samba Anyati mokonga koba Anyati mokonga koba Anyati mokonga koba Desiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelwanga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Atele makina kwa Ure kakani Atele makina kwa Ya shosa amonie Atele makina kwa Ure kakani Atele makina kwa Erikele la monie Viva Viva Eric Masea Viva 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 Bana Mamre Viva 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 Ititi Viva 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 Bana Gini Viva Merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana pona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi